Mais ndenge bozo katisa batu awa. Ndenge bozo katisa batu awa mai tina tolo. Bolobi nini pona bandeko bazana kisasa oyo bayaka wa ba député oyo bayaka wa balobi bango batu ya mbongo. Ndeko loba likambo. Ba député na bisu baza wakaka bobiwe voter wa pesi polo esili pona makamba kitali nzela bakipaka na bango te. So bako koloba na parlementaire le chef wa mboka yemokazwa ekate ya nzela bandu. Bon, oyo eza nzela nini? Nzela oshe ti bandu ti Kinshasa. Donc, soko longwe oshe mboka munene ni yoko mona liboso. Soko longwe oshe okokoma mboka munene nkole ikala tioke bosobe. Yango yo nzela wana mindele bazaki koleka. Ah, baponyo se bukana batia bambongo na bapoche. So bapesa bango so bapesa bango. Alors, celui que vous voyez qui vient là, qui vient de traverser l'eau jusqu'à la poitrine, c'est un directeur d'école primaire. Monsieur le directeur, un mot en français à l'endroit de nos frères qui sont à Kinshasa. Vraiment pour les frères qui sont à Kinshasa, il faut aider leur territoire parce que nous avons beaucoup souffert. Vous voyez ce que l'état que nous avons traversé, c'était un grand danger pour nous. Alors, le gouvernement, on peut aider les autres qui sont dans le territoire d'Oshwe. Parce que l'état des routes, ça ne tient pas. Très bien. En tout cas, félicitations pour les combattants. Vraiment félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire pour aider les gens à traverser ici. Bandeko, nazo laksabino bato misatu bazalaka awa. Soki batie mo boîte pona ko katsa bato awa. Bandeko musu bazoya kobuka boîte wana yango boza komona babuki. Alors police barati ko kanga biso ko chakasa so to ko katsa bato. En plus bango bazo katsa bato na boîte ba policier bakomi ko ya ko senga bango mbongo awa. Taxe na difficulté ya boy. Boya bobinu misatu na kanga bino photo pour que bino misatu batu na kisasa ba mona bino mutu na mutu apesa kombo na ye mboka ya fandaka. Ndeko kuna yo mto mema inga na mukongo. Kombo na nani? Kona nga gelo bosengi. Ofanya mboka nini? Village na tayi na nga ilanga ko na mona oshu. Nga komu na nga mpia. Village na tayi na nga ilanga ko na fandi pe kaka ilanga ko. Nga Ivando Simpia. Village kaka ilanga ko na koli ilanga ko na botani na ko. Voilà bandeko ya kosalisa oyo. Il faut d'abord toluka moyeni na kotiela bango en attendant ata boîte awa, mais il faut qu'on passe instruction à la police bango yo bango misat. Il faut qu'on passe instruction à la police ba meka ko déranger bango te. Na kanisi ba député ya Oshwe ba kolanda vidéo na kotinda ba yoka ba muna pasi nini za. Ce n'est qu'un premier pont. Il semble qu'il y en a encore beaucoup. C'est un calvaire pour moi. Déjà il est 15 h. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver à Bosobe. Merci. Bandeko botika la malamu tokokutanaka.